Ingeta Matondo. Kombo nangai Fumutsaku, j'espère binotu bolandaka réflexion. Boyi binga déjà nasi bomona ngai. Nayi kaka pona pesata moi e yano nanga selo mutuno tokoleka na semaine. Oyo batunaki nani abomaki Yesu zalaki nzambe to zalaki Satan. Ngai bandeko na ngai bozana matoyi bozana misu bopesi bino mayele surtout ba chrétien bokenda mingi na ba émotion hein bokenda na ba émotion moko boye donc botanga makambo o bino bozo ko na bino ko maîtriser bozo message te uzana kati alors muta boma Yesu ekozala nzambe ndeni muta boma Yesu ekozala pe Satan ndenge nini. Parce que ceux qui nzambe mutabomaki Yesu abomelaki nini bo bino mo bolba kiazali sacrifice ceux qui nzamba bomaki ye po apesa ye sacrifice pas ya nani donc ngo ba nzamba sacrifice yaki mwana na ye et pas ye moko on est sacrifice te donc ngo ba sacrifice yaki pas mutu ceux qui zaki Satan ngo ba bomaki pa la sanguya na ye mais na yesa bino lo mo mutaboma Yesu eza nzambe te eza pe Satan te mutaboma Yesu ezaki Ponce Pilate ezaki gouvernement ya ba romain oyo ezalaki baseri wana nde bino botangaka Bible kuna na Israel banda kodomine bapepe Israel bango nde mutu baboma Yesu rien à voir na makambo nzambe rien à voir na makambo Satan parce que Yesu aya ko menacer bango ya ko mona ke Yesu azo menacer pouvoir na bango anga koma roi po parce que tokende tozonga quelque part Yesu abotamaki na lignée ya David botanga kango comprendre que ça noir et blanc Yesu atanga abotamaki na lignée ya David po azala chef spirituel te asenga ifoza la abotamaki na lignée ya David po aya kozwa trône ya koko na yo azaki David donc bake aya koma roi ya Israël na politique donc yende ndo kamba Israël ndenge ba roi so bakamba bamboka eloko yango Yesu abotamelaki yango moni Jean Baptiste akamwaki ati oh Yesu ka to ndoko zeleza yo po parce que yakamaki bango ndoko zela ye aya ozwa trône na ye comme roi ya Israël mais Yesu tanga kene en Égypte ozi ba connaissance na ya spiritualité atanga zongi azonga comme makambo ya politique ya ozwa trône na ye ya Israël non ye akomine makambo ya nzambe akomine makambo ya Bible akomine yeke yende yaki pa bikisa Israël a comprendre ki message ne mabe yango ni message yango pe donc ebomaki ye pe lisusu alors ba romain peut-être maki bango bando dominer na moma wana ba monike oh biso to za Yesu kalinga ya bota biso trône alors muto yo aza ennemi na biso photo to boma ye da ba romain nde mutu baboma Yesu donc rien à voir na nzambe rien à voir na Satan alors oya comprendre te alandanga na privé na kufongola oso parce que message yango za nango clair Yesu ayaki po na trône ya Israël ayaki po na trône makambo na nzambe te yango ba sabino ke donc ayaki na lignée ya David po ko zobo ebonga ya koko na ye ozaki roi de Israël alors yango donc tindama ya Yesu o nyoso yebisa kabino wana donc za raconter kona te ngana suki awa bo comprendre langage na ngati parce que bino bozo beta libanda bokomi ko yoka makambo oyo nanu bo yokate makambo oyo nanu ba yebisa bino te alo bokomo yoka ngoyo komi sala bino passe na muteko mo beta bino lokola banzinzi na matoyi donc yango na ndio sala bino ndengo mais bo sipa utenga moninga na ye pona tikala na ye po boye kola ngana ye po boye kola donc oba ye kusabino wana ya lukuta alors ba vérité comme kobima donc bolinga te boko yekola eza toujours pour mon bon bye. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, importé et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France.
route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service Traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.